Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko. Aïe aïe aïe. Maboko Yanzambe, kaka ndenge tosolaka ngala bino mikolo nyonso naba monde entier nde tolobaka moko tumbu moko TV na bino. Napesi lo sako ya tro na baye basungaka émission ekende liboso. Nous voulons savoir, ne ratez jamais pambate eza émission oyo bino nde botindaki ngai toyebaka ba vérité nyonso ezoleka na kati ya 100% catch congolais et puis bokoko ya mboka na biso oyo bino bolobaka kindoki biso bengo bokoko pambate eza nango kaka bokoko soki mutu ameli kongo bololo be amelikisa bokoko kasi soki mutu obokele mbaso lobi eza maladi ya bakoko to sesa onakisa bokoko ebongo soki mutu asali prière eke lipa eboti makila eza bokoko te eza kindoki eza kaka bokoko te kindoki eza mutu akumbaka likolo te naseki mpona nakanda te kasi naseki mpona na explike yo kitoko ndenge ya solo bandeko na biso bamwanda azandika bamanga kona eza mafridi basalaka kaka bokoko mingi na bwaki mingi vie nanga prospere bakine mwana dalasi ya tongo oyo azalaka tango nyonso kirikiri na champion local vie nanga prospere bakine na États-Unis na minute oyo bon pona champion local nanu prêtre amoko na lobite ba prêtre basili mais na minute oyo pona champion local prêtre amoko vie prospere bakine donc na bandi émission pour kolobaka na loba trop to bana émission toye awa esika ya maître moko tozane awa lisolo ya lelo eza nini na koloba te tozana maître Vini. Bonjour maître Vini. Oui, bonjour champion local. Ah maître Vini na ebité ta na mono ka boy na seki makasi na ebité maître Vini boni ba vie boni ba santé boni makala boy ndenge nazali nanga santé pesa ngo normal nazali te nazali na déplacement na gende Benin ekene ka ba recherche makambo ka ndezalaki mais déjà azonga qui ça fait déjà 4 mois déjà 4 mois yango yo maître Vini azongi na Kinshasa awa kasi na rappelé bino ke maître Vini azali kacher pe azali bon biso na lingala to bengo nganga mais aza moto ya mwa melimo mingi na kati na ye mais to yaki lelo na lisolo ya 100% catch congolais mingi tant to soli lisolo ya 100% catch congolais ezalaki nini ezalaki vraiment championnat ya Moamba ezali ebundamaki pe clôturaki yango dimanche ya lobby passé ezalaki le combien je crois le 17 et le 18 je crois le 19 le 18 voilà le 18 ya dimanche oyo nde championnat esilaki vraiment mingi na ya kolobeza te na tunaki mpona nini maître Vini ba déception ebele na championnat oyo bato balobi ke obundi kitoko osali bakomba ya bien makasi kasi opesi biso victoire te dia quoi. Ouais, elo na lobaka ka merci na bafanya nyonso to waki ko soutenir nga bango nde batingana to nawo na pesi bango merci na bandi bamonaki ebandeli ya championnat ya tante ya Mwamba ndenge bandaki nde tosali ba organisation ba carnaval tour biso to banda na ceinture malgré to champion oya biso yo na Asaka aza penza maladie aza penza maladie ndo monike ceinture netikala ki wana je moto ya kobunda oya koganya kobeta bato nyonso to ndazui titre ya ceinture wana ya style congolais mais tout ça là qui est fort tout bunda qui première deuxième troisième quatrième mais mon contre moi ezala ki wana tricage moi salama ki wana 4 mais to qui peut monter parce que esalango ndeba le beta maka vite gagna comme appelle na tamo be équipe pe pour la nango balobi contre nde esalamaki pe bon tricage esalamaki ngai na moniteur na ebité mais image nde ekoloba pambate soki contre esalamaki bon to ebité mais babi ke Fibo grametre Fibo Mutsukumuna mwana suka alobi ke ataki défi abaki ke non soki abe yo betiye ye akotika catch mais tout le monde peut que abundi pe ye c'est réellement malgré contre ndenge yo olobi abeti yo peka oui Fibo na banzi botelaki komba ngo
soki bilili wana eza te bozwa bilili wana bomona yango mpe na écran ezalaki komba yango ezalaki na vipere wanda obunda na vipere tobundi etaki mibali vipere yokika te nabundi mpe na bouge rouge mais bafibo bazalaki na se na ba 07 bazalaki plus de 6 personnes plus vipere likolo 7 mais nga azalaki nga moko. Wow. Carrément, attends, tu vas besoin force de combattre, tu vas 8 personnes. Pour combattre, pour voir qu'il ignore faire la force. Bon, peut passer la qui ignore la bango, puis la qui sait bango force na bango. Donc Monique, babote la yanga babilo koto. Tant qu'on a contré l'esprit où il y a vu père, bato bazana se bazo tinda l'esprit na bango ba contrer. Précisément fibo. Oui, esprit nanga penza za qui penza faible parce que bato ba yaki belé. Ah. Tina Lukina Bele la oui na belle la pauvre père zombie patre Zaki déjà arrêté de récupérer nga soso bilo konyo soto donc mon qui a victoire Zaki na ngamba vipère mais na PCA merci beaucoup champion félicitations mobile les ala bongo mais faut luka sikonde faut bundara yo moko de yango wana vraiment maître tobeta momuke lisolo il y a spiritualité quand même hein maître tobeta pe lisolo la spiritualité siko na ebité ezalaki hein wana yo lobike ba contrat kio to ba milimo wana ezalaki wana elekaki ya yo ou bien ezalaki nini balekaki yanga te parce que tona be esprit supérieur bazali ya lokola na kocha bakanyi mwana na yo ta bakanyi mwana oza en relation na capitaine mutakanyi mwana na yo aza major soyo oza en relation na capitaine pa babengi obengi relation na capitaine bakanyi mwana nga pa major songolo pakala capitaine abengi ta capitaine major wana eza lokola nga capitaine eza ndi lokola vipere de tango babengi allô oui na invité français capitaine est tel oui c'est major est tel ah naza problème respect major mwana nga boy ça va pona mwana na o seigneur foya oyeba miti foya sali wana na opesa mbela bato comprendre ndenge mambango lekaki tanga moni bongo aye ye moko sur le terrain akokita te ke oza liboso nza le plus gradé pesa supérieur nanga ça veut dire que esprit nanga zaki supérieur esprit ya vipère de vipère akokaki te ndo monique ayo benga intervention colonel ndo mo ba colonel ba ye wana na ba général autrement major moi ça sur le cause avec à vous autres ndo monique azaki victoire donc na mukuse maître Vinenge c'est sûr que yazaki il y a supérieur na fétiche que vipère yango vipère monnaie que akokate tika abenga benga d'intervention misusu liboso na ye yango abengaki yango esalaki désordre wana pour na ba gagner parce que bazaki mo ebele mais question na nga vraiment nazongi malamu maître tango malgré babengi mais maître sikoyo tolobake fétiche hein ya bato babengaki wana ezana obikena ki soda hein na ki normal mais na ki normal siko na bo fétiche na bango eliki ya yo na bon to longoli na monde ya kache parce que toki na monde ya kache oui ba ki basali ba désordre ndenge bino bakache bolingaka désordre toujours hein nous voulons savoir tout le ba vérité ba bunda kaka na ba désordre ba kotela na kaka mais siko so tozongi bon parce que nyonso bosala ka to ki lisolo esika ya kache mo to saka na ye pas fétiche abi combat déjà to bunda kango bien avant la temple oyo na monde ya tolongwe na monde ya kati to na monde spirituel na mupandi eti ya ba temple lokwa bonganga parce que mutu bunda ine pe asala ki bonganga yuko sala ki bonganga parce que ki bonganga na bangwane le kaki ya yoto ya ndenge nini wana maître en fait comment combattant on préparer en gros oui ben du vaccin de ngoyate na se préparer na lati bantibali na nga mamuna onyo soto maintenant comme sur le terrain match baluki babi atolata ntibali so be fongolo boto fongola batu nzoto ndeni so mtakanga nzoto bafongoli nga ko parce que bango bazaki ebele nga zayenga moko yo zalaki yo nga zayenga moko maître bazalaki ebele yo zalaki yo moko bafungolaki oko bafungoli ba visi nyonso ndenge ozotikali bafongolaki ba visi nyonso ta fongolaki za 7 afongoli 6 moko otikalaki yango na bombelaki ta babelaki na obundana fibo parce que pour gagner fibo na mateto bima eza facile te
siko ndenge oza maître donc otikali vide atika vide temple ndenge eza na eloko osi eza te mpo nyonso esekei te nazwaki yango orécupéré non fibo la gagné nani nabimisi ya mandanga bima te maître tosola no bien orécupéraki yango narécupéraki yango mais maître kasi orécupéraki yango sikoyo toyoba ndenge oza toyoka bamasolo mais toyebi yo mpe na masolo eza ebele bato basalanga balimero bato bayebi ke nous voulons savoir tozalaka soki toye esika ya maître aza féticher asalaka limero sikoyo yo kuna bavidaki oyo na bamero nyonso mais na monoko kobeti orécupéraki yango sikoyo tokondima ndenge nini maître ata yo moko vraiment so façon okoma okota wana okota lokwa na vie privée nanga te vie privée te maître nalingi te nga alingi makambo ya vie privée te nalingi nde makambo ya normal temple bakati ya féticheur na bakati ya technicien te l'esprit ya temple oyo tosala ya travail baza mosusu baesprit ya komba tobunda yango makomba baza baesprit mosusu baesprit basala protection baza mpe baesprit mosusu esprit na esprit aza na role nde asalaka de mettre esprit ya temple wana baesprit oyo eza lokola moto abungisa eloko mpo arécupere eloko na eza baesprit mosusu ah bon eza kaka te ke esprit moko ye wana obunda ne ye wana osala ne makambo te esprit na esprit aza na jour na ye mpe aza na role nde asalaka yango moyeke batiela biso 7 djinn de la semaine ça veut dire que 7 démons de la semaine toza na 7 couleurs donc démon ya lelo ya lendi pa azali pour lelo eza deuxième jour de la semaine premier jour de la semaine na spiritualité eza dimanche yo oza na nsima ya caméra olingi te basala biso ta mwa limero moko to mwa démon lendi olingi yango te basala biso ta limero moko ati to mwa démon lendi azalaka ndenge nini mpo esala biso bien au premier jour de la semaine ezalaka dimanche lelo lendi ezalaka deuxième jour lelo lendi 2 jours mpeza na couleur oyo okoki olatela ndeti lelo lendi il faut olata rouge maître nga namona bamaître babimiseli nga ba $50,000 ba $100,000 ba $30,000 même maître ata yo moko ondiki okima question na nga na maître nakima question te parce que toza na base ya makambo mosusu mais okoti eloko mosusu na orépondre parce que eloko olobi wana omoni bamaître ebele basalela oyo bamakambo basalela oyo oui baza baféticheur na opesa bango kaka basali esika bazali na tous les maîtres féticheur bambote na bino maître ya bouger rouge vini apesi bino bambote mosala na bino eza na kimia nzambe bakoko abatela bino partout esika bozali mpona kan oyo oyebisinga ke nasalela eloko moko oui eza problème te parce que na spiritualité bato ebele na bandi oyo so tobosani te kozala troisième oyo ya mbanga troisième fois ya mbanga osala no balimero me nga nzambe ezosalela nga limero lelo mpo anataka ebetele babetele kuna bakisi babotolaki wana eza te nga nayende ebenet babilo nayeki nango bato bayebi yango te estce so otali na bafiche tala bakache basira lebla baza baveo biso toyokuta toyobetela maboko na bakachi lelo nga mpe lelo boye bouge rouge na simba na vipere mwana kasedingu papa eza mpe liseki te mais eza bato mosusu bakokima bambango so bayeke batie komba intel contre vipere bakima bamosusu tomona bango batia bakomba bango na basira lebla okende obunda na éléphant bamosusu bapesa amoniki akokoka te moto brr akimi nga siko naza na tana te nga mutu nyonso botiela nga komba na obunda na ye il s'agit que dingo azongeli kati nga bougie na osimba na ye yedi oui na otia komante te bino bobanga aza songisongi mais bolanda malamu bozolembaka te emettre bougie azolinga osala limero te naloba mponga tous les quartier botianga na ye na d'accord ya combattre ye ya osimba na ye na d'accord mpona trop sie na oyo eza kati yango parce que tozalaki plus de quartier plus de 20-25 personnes lancer défi moko contre vipere mpona vipere naopese beaucoup de respect merci beaucoup champion napesi yo merci longonia na yo mais yeba oza na nzala nalalelo nzala makasi nalalelo nzala kende sepela mela sala nyonso olingi mais mokolo ezali oyo bakongo balaka ntango zifweni beta fibo moko fa fibo vraiment wana pete fibo apete fibo te donc fibo elote fibo na bete dans 5 minutes je crois dans 5 minutes mais ngala vipere reste 3 minutes papa reste 2 minutes ezalaka 10 minutes
suspend. Il reste 10 minutes. Tobunine oui écart à 8 minutes. A gagné na 9 minutes. Et puis il y a Lisanga. Il y a Lisanga. Mais Azam Akasia. Botiki mbozi mwana mati mwana batu yemoko. Na yoka pe yanga. Ya solo. Na yoka ki penza. Na yoka penza o ba douleur za na kati nzoto na ma. Premier katera ndimaki ayo ki penza na mulimo ba beti ya moi siko eloka ngona ozunga kameto. Nazongie. Je m'appelle Maboko ya Nzambe kaka ndetu lubaka. Boye bisangai. Pona nini ngana lingi na muna mwa limero. Toyeba soki etikali pa babike edingwa zaki na système soki bobundi na efazo ba kiss na yoso akena ngo. Abakisongo epa na ye. Siko moi edingwa bi na teki na ngakachi na teki. Mwana kasi na ye azali. Seki awosela babora père na bango. De seki on dirait tanga bobundi na ye akokoli loko muibe bampul abendi babiloko na kena. Wana dapwenga. Mais nga sala la blouse zombi pata. Ah. Nga okobeta nga oganye nga me pose ba biloko nyonso ki. Em susu okena be esprit wana. Naza na bataillon armé mobimba ba démon. Maître. Bon, n'évitez, mais c'est là ka numéro. Ndeti numéro ni non sala. Na ko pesa ya biki na komelo numéro nanga. Té numéro de téléphone té. Maître bimisi la ngambongo. Sauf pourquoi toujours ba journaliste bolobaka mbongo. Pourquoi tu les langues fort? Okolo batelo monte ke maître nde naza boy ba faire nanga ezo simba te naza poso salela nga boy kaka mbongo. Mbongo za problème te. Maître. Maître c'est nde naza a. C'est ça non? Musale ba bloquer ngai. Na mata na musala. Fonction. Fonction na mata fonction ça. Problème te non sala ngo. Ah, non sala ngo. Viser ezoate o ça. Nga naza spécialité oyo eza na spiritualité. Parce que nga na traité na spiritualité. Muto abotaka te. Muto abalaka te. O otambola bisike bele. O mikanda bato baza na poto. Mikanda obwaka ngonda ozwaka résultat mikanda te oza pour sa fonction. Oza pour sa place mozo kende mais ozala parmi bato yo ata yo ozala no deuxième. Ozala parmi ba récite na musala ezali. Ba joueur asimbaka o qui ne place mon équipe mon boy so qui boy ba mon auto ozana passeport qui no voyager boy passeport wana koma kuna belonge mona na yote tozana capacité o to ko sala yo pour le lo qui so qui na passeport no ba moni ki ozelongi na. Donc ata ba loka na famille na ata ba loka yo o ba lie familial bobo tata miso to kufela ka bozana mwana zana misala mabeki ndoki boyela ngai pe na okanga ba esprit wana mwana ozonga normal. Parce que mon lelo ba fazer ba comme belé na nzela likola ba pasteur tant bien obike mwana za na misala mabe mais bokango le bobi misa de mwana po kindokeza na deux façons. Ngape na zabwe na zandoki yepo za no zandoki. Ah oui, parce que eza na deux façons ko ki ko salongo em susu o salongo na mutema malamu mususu pa ko manipuler na mutema mabe tango mutasombe loko mutasombe la mana ebo okele jalousie oki ofando comme oka kento eza déjà kindoki. Wana na raison eza déjà kindoki po jalousie eza déjà kindoki. Tango ke na toilette ofandi otanga komba muto oloba komba muto na kati ya toilette eza kindoki ofini muto ebembe na yo mama na yo boy na beta nzelo ke ne ba tuta yo kindoki yangwana kindoki eza maloba kindoki eza parole kindoki eza teke bo mutapumbaka nana mona pesi ndoki pumbaka mutazate azosala nde ba pratique na ye pona aluka asala ba lia kota ba liaison na ye na likambo azosala mutu mota tikala lali ba moni ndo ata bimi na 0 depuis bo banda makamba kindoki na bo mona mutu apumbo te bolobaka ke ndoki ana pumbaka soit pumbaka na botikala ko kanga ye kindoki eza esprit kindoki eza caché emona na raté emona kana ba art na ba art nango o mutu azoposer. Wana na raison. Oui. Biso to ba mikio bakanga kindoki kuna menga moko na tikala ko mo ko tindoki ma pumbweki. C'est ma batika musunde bakanga ba kindoki eza bongo te kindoki eza philo kindoki eza philosophie parce que na fandi bo on osala pesa kindoki mais kindoki nanga eza ya kolia te ya kokangola moto ya kobikisa moto. Neza te ke kindoki nanga na opumbo bo non eza bongo te maître yebisanga nanu soki bayeli yo mutu awa o traité
mais biso chaîne na biso elekaka na TV pe tozaka na YouTube bato pe ba poto balandaka wana obesi biso no soki oke poto elonge mote mutu akoya na passeport awa basali makambo soki nini maladi mutu akoya awa kindoki baye na mwana na kindoki awa ebongo sikoyo bayi mikili bato balela mikili fort soki baza na besoin na yo mpona osala bo makambo mpona batoto baza na bapeli ya libanda baza na posa na nga numero na nga eza nango ouvert 24 heures sur 24 heures loba na libero yango plus 243 90 49 669 78 na répété yango plus 243 90 49 669 78 numéro na nga eza tout le temps ouvert eza ya WhatsApp oza na tous les problèmes eza spiritualité o mama na bino bakanga ndeko na bino banda fanda na prison babotola bino lopango bobotaka te bobalaka te boza na balie familial famille na biso boye bana basi tu bafandaka na ndako ya papa bana mibali déjà balukaka misala te parce que nyonso tant nzambe akeli biso nzambe aboti biso te nzambe akeli biso parce que toza badescenda ya Adam po toza bakoko ya Adam tant nzambe akeli biso akeli mutu po souffrir te tant mutu azo souffrir yebake eza na balie familial baliaison moko boye yango monaka basi mingi bazobota te bazobala te lelo boye nga na ke nakutana fimo boye nalingi ye ayeba te ke nde naza boye naza homme spirituel te na posa tosala no boye bolingo to bolingo te ke tosala kaka nde ezalaka mosusu nde bato mosusu basalaka kopi kwa lelo nakobima mpe na motu wana nde tomonaka bafille oyo basalaka bavi olatisinga préservatif mpona kokima maladi sikoyo ntango olatisi nga bongo sikoyo soki nde naza misala mabe na nga boye nakokushe na yo est ce que okoyeba eloko oyo ye kotikala na nzoto na yo c'est ça ndomoni ke bafi ebele baoyeba te normalement moto fo ozala na baprotection ezala yo mobali ozobima na fimo bosongolo mpakala oza protégé te oza ouvert carrément malédiction oza nango ya famille na bango bokokabola yango 50-50 ozalaki na ona mosala wana bien olinga fille moko boye to fille olinga garçon moko bafere no tout ebebi esimba lisu te il faut ye moko tala conduite na yo po conduite nde moto ebomaka biso eza te ke noko papa te non moto soko okuta aza na lie familial ya makasi kindoki ya makasi kindoki ezaka te ke ya pumbwe kindoki ezaka eza moto aza na bablocage eza kindoki po kindoki eza démon moko aza na kati wana po démon nde azomanipule mponga mpe naza boye nateke moto azalaka jaloux na nga mpo nasalaka mpe nakoti na nga na kati ya temple naloki natindi badémon mpo nayebi baesprit ya kindoki natindi bon bakoti basalaka mabe ayebaka te kindoki inconscient nde ya mwana. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandekwayi. Maboko Yanzambe maître tozo kende na koshite muke kasi nanu ozongisi opesi osepelisi bayi télé te bayi YouTube te oyo bazolanda biso maître alobike abisi biso ko sala asalaka ne na ebite viena nga Prosper Bakine kuna na Dallas alingaka mingi bemona meso pe na ebite mama Nicole Kanda BCDC Equity Bank mwana ya kimi ya solo alingaka mingi bimona menso na ebite maître na zongi kaka na question nanga oyo okimanga bikoyoso maître tout mona ta bon moko bimisa komisa na ndako te bimisa ya visa kobimisa eza problème te fona kota parce que tozwanda osala émission normale fona kotana naswana bawei te maître yobi otambolaka na yango maître soki oki okota déjà c'est une équation mais naomonte kaka spiritualité resistaka nga nayebi ke resista mais ngai nalingaka nde namona mpo nasepela tusana kantine wana oyo eza basani tongoyelanga kantine tala fungwana na kantine ya mwindo tala eza basani fungwana na kati yaka na memai mobimba ya kantine yaka na
mais nini ekozipa ngai yela na caméra namona na kati lakisa na kati mema bacaméra donc elenga ngo kokata te ngai nga tout le monde tomona bimona mais tokata te emonana pesanga poudre wana zonga na nsima pesa ye poudre kitisa caméra bien etala biso opesi poudre o poudre ya bebe na oti chance ka po eza basani na ye moko ngai innocent wana asopi bapoudre na basani asopeli basani bapoudre abimisi basani nde naza ata na ye otala maître vini na olia so na ndako ndeke pa basani oyo ekoti deja bapoudre boye poudre to basopi eza yango ya bebe me basopeli yango deja na motema soki oloba nini ngai nayebi te asopi su poudre na kati ya kanzili asopi wana priere na ye azosala etali ngai te kantine etikali vide na kati nayebi te caméra soki okolakisa kantine ndenge etikali vide filme ma kantine ndenge etikali vide na kati atia yango poudre ofilme yango bien kantine etikali vide zonga mpona ozwa biso bien vraiment mpo ngai nalingaka bimona meso ai azongisika asani moko na kati azipi mofiliko kisa ma caméra bien ozwa biso bien mpo atomona na bien zoye bien zanga nalonga pembeni balobi nga nazonga na kasa balobi nazonga bato baza na nsima kamera bayebisi nga nazonga bino botindaka nga nakufa nabimaki na ngai boyebisi nga nazonga mete nga nasengaki mbongo nabaki elo mosusu te naboyi na nga nasengaki nde mbongo nakoloba te makambo nga na omona aloba te ngai eza te ke oyo ya mosika nafandi 0 metre naomona limero ndenge esalama maboko ekoti na kati ya poudre ebimi ezongi donc makambo ekende malemale maître ngai nasengaki oyo tete maître nzamba yoyo nzonga yoyo makasi yoyo nzamba yoyo nzonga yoyo makasi yoyo
Mais c'est nga ben nguma. Aïe. Oui, il était beaucoup moins changement de lumière pour recueillir, mais toujours continuer kaka. Mais était spungole nanga moi nini oyo ndampo ya lumière kota makasi. Aïe. Mais t'es bon sco. Ah. Samba yo yo. Chonga yo yo. Makasi yo yo. Ah. Samba yo yo. Chonga yo yo. Makasi yo yo. Mais t'as tout à l'angaït. Samba yo yo. Chonga yo yo. Makasi yo yo. Ngala linga boyi. Mbongo. Mbongo. Oyo mwana cha franc ngale ezati. Oyo dollar na dollar. Dollar na éviter na lobanini. 4 nini? 4 liasi, ba paquet. 4 ba paquet. 3 ba paquet. Aïe. 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 Caméraman, na éviter bendela nango bien. Bendela nango vraiment très bien. Namona. Maître na ko simba. Oui. Te na na tumbo na tela bwele. Ah maître. Nga naza célèbre. Na banti nazaki na posa osala yango te. Endo osalisi nga yango. Parce que j'allais saigner nga yambela bapaya. Tous les mopaya nyonso yaka na ndako na nga. Soka lia sokoli maboko, mai wana nga na tikala nango. Na koliaka lisusu awa ata na ende na ta fete. Kobengisa nga isusu. Sani nikima ya bapaya. Ibo misi na nguma. Oui, parce que yenda ye na benga intervention parce que c'est une intervention. Parce que tozaki na mamususu yo kotia mamususu. Na pesaka porte-monnaie du bonheur, portefeuille du magique, bac magique, bic magique. Maître, ce qui n'a biso que non, au sala prier mbongo elimo. Parce que ndeza boye na bandi ndenge za boye et tikala olimo te parce que ndenge ye awa. Sako. On est en haut. Parce que les alliés, Joam, on est un peu sûr. Parce que moto non son naza mettre les plus célèbres na ini saka moto non so za. Ibu ni ko pa fandi kimia. Ndiyo yoka. Azoyoka parce que ya yepo na mission lembi. Parce que abim sera $30,000. Bah là c'est ba 10,000. Moto non so pour sa valise magique. Bac magique, chaînette magique. Portefeuille du bonheur, portefeuille du travail, chance de réussir d'élection, chance de réussir examen, chance de réussir à toute activité. Dans un apport, on peut savoir. Aux impôts, sa multiplication d'argent. Quel que soit quel montant nous avons, aux avons besoin, ce qu'on pas mettre bougie rouge, contacter un numéro, et on a bandé le numéro. Pour na baye oyo bayoka kina ba obayo kiting plus 243 90 49 669 78 plus 243 090 49 669 78 naza na commune Ngaba précisément na Wenzangaba so commune na Wenzangaba numéro na ngeza ya soko bengi ekozala affiché na écran ozana mbaso PC maladie ozana bokoko eza musalo nga salaka yango o mwana biso ndaza bon asusu muka pamba so contacter nga faiblesse sexuelle nazana na salaka yango oza posa bo pikiriki o mwasi so kena mobali kabwe mobali pan abimi mari de nuit o to bengi femme de nuit tati wata oza na posa ba initier yo numéro na ngeza yango wana
ozana posa balongola mutu moko bozana benemi balongola na fonction baboka ye numéro na ngai ya wana ozana posa o récit na ba élection nga nazali wana numéro na ngai ya wana contacter nga za toujours en ligne ceux qui peut-être sur numéro no moni yango bien te numéro oyo kozala écran ata bobengi champion local akopesa bino ya ngai parce que numéro naza toujours ouvert parce que naza pona bino bato bozana bokono oza ranki na moto o ndeko na biso akufa boyeba place liwe e uta te so bo contacter nga boyeba place liwe uta eza ne loko moko ona ko betela CT parce que ba dérangement baza trop tant to pesi numéro to pesi numéro te ke pona ba aventure to pesi numéro te ke pona oui ko poser ba question de problème te mais musala nde elekande maloba parce que les gens qui sont des numéros bon to comment ko bloquer bango dérangement les qui trop maître talaboy ndeti to tie le rôle yo oza ne l'autre côté oza na posa o gagner est-ce que ndengo za wana champion local na mission doza oza na lopango te oza na activité mo to salaka okiba defso bon na banque ba defso mbongo te pourquoi parce que oza na garantie au rotiki là-bas il faut assurance ces ça oui parce que ils ont déjà centre dans un document mikanda na nga mwana affiché dans un document na union des guérisseurs ba fiche d'enregistrement na nga oyeba na kati nga ba toza na guérisseur etel toza lokola hôpital nde bokendaka ndeki yo za na mbongo to kena hôpital obelisa mwana docteur Asimba hote ochona mbeto ta fandi soka wana donc soko za na posa porte pour na éclaircir bango bien place wana soki omoni ozoya surtout bino bato bolinga porte monnaie multiplication ya mbongo il faut oza na caution na yo parce que pour na mbongo ya il faut kokota mweloko yoko ya na zo souffrir na yoko est-ce que okotisi nini poko solo langa eza $20 droit temps pesa $50 kokuta nanga poso langa eza $20 na déplacer raté oya na résidence place centre na ngezali na déplacer raté quelque chose à côté nini atoza na pays nini yondo okolonga makono yeti sika ngazali na déplacer raté pour kokuta nanga eza $20 droit temple eza $50 na problème nyoso za nango dès que vous avez affaire moko sala raté koya ko luka porte-monnaie te ko déranger maître te que vous avez pour ça porte-monnaie les sungi ya bakoko basunga ka muto asunga bango na micho yo koya po bakoko na so que vous avez pour ça les sungi so bakoko eso lesa punda yo lesa punda ni poso lesi punda lesa yo oui so lesi punda na biso punda lesa so po punda lesa yo bien il faut ça en activité moko salaka parce que spiritualité belle ba yebi yango te spiritualité ezali eloko moko bozana ba faire mo sala ka songolo pakala zwa yango cotisation so na kati ya ba faire ndomo ki ba faire ekenda ka liboso yo ebo beta balete oza posa basalelo bi mystique mais yo beta balete ba salelo ndeni yo bundaka bitumba te oza sportif te ba peso ko kao ba peso ne au travail ndenge ni et koza lelo ko fana pour se manifester faut ça la sport faut bunda ba combat na ba force na yo nde yango ekoya place yo suki pe mano ekatani force wana siko ya démon na to esprit wana ozaki ne contact aye à se manifester spiritualité za bongo oui na habité je m'appelle Maboko Nzambe maître minute na biso esili ndeko sila je crois na déborder kutu minute na habité soki na ko sala ndeni kasi maître mais kana nuko yebisa biso mukeli lobano ya sukata pendant moins 3 minutes on a opesa quelques mbote toshiki mbote na wana opesa epa ya Fredi Ngoma le coutume na pesi mbote na Ndibola isekazali na pesi mbote epa ya Sarah Bokumi pe na Clémence na pesi mbote na ba président nga tout ya tante ya Mwamba na pesi ba président tout ya ligue pe na ba président fédération papa Frank Diongo na pesi mbote na merci na ndenge penza ozotombola fierté ya catch congolais parce que toyebi ke ba yini baze belé mais kolemba biso te koyanda pe biyoko yokate papa mon président Frank Diongo mon colonel Chako bo soutenir biso soki botiki biso tokokoya tozana bat o teke bazolo baloba lelo boy soki kache koyi mtotel msongo azala te nde totiki nyonso maboko na papa toyebi ke bato bazolo bebele
mais tala ndenge lelo komisi liboso to ndolo baké ba quartier féticheur na ba technicien mais lelo yo yeli biso idéologie moko kombo ya fétiche c'était style congolais. Ouais ouais. Ngana zo bunda style congolais, ba technicien bazo bunda style classique. Ouais ouais. Eza fierté na biso. Eza fierté. Pour le baké féticheur, quartier féticheur non, style congolais, quartier féticheur azate et comment style congolais. Potozaki na Zaïre. Lié to komi na Congo. Parce que wana ezaki kala. O ezaki lelo. Et comme temps, il y a président Franck Idionga sala musala na. Beaucoup de respect papa. Sala musala na yo kolemba biso te. Ba président nga tout na pesi bino mbote. En grosso modo. Na sangisi bino tout na pesi bino mbote. Le Veram, V Douglas, champion nyamuna guerra, si bolit, ba mbote na obele. Ya oloba mingi ezate. Na pesi ka mbela na bateau tout baza na problème spiritualité. Numéro na ngeza ya mwana bo contacter ngai na koyamba bino. Numéro na yango wana bo contacter akoyamba bino wishe mapele maboko ya Nzambe na komi kokena suka ya émission nga koloba ke bokoko ezana ngo kindo kite kasi eza misala ya bakoko na biso mwelo ko Nzambe atindaki na kati na bango ya ngonde bokoko longo na nyamu kumbe na ngoko donc na bwaki ya solo Niklete Kapende le sako côté ozali kapela di le sako na yo ebongo maman Nicole Kanda BCDC Equity Bank maman Nicole Kanda BCDC ONG et Mon Vivant ya bino nyonso yango yo le sako pe maître Mobutu entrée route Kimbuta donc sur ngo somba rave 4 topé obongisa yango maître Mobutu motema ya maman Nadege Masaka kaka ndenge na lobaka na kubwaka suminte honorable Franck Diongo en tout cas Moussala Kitoko mon président mon colonel Chako mon président colonel Chako yayo pe yango wana vraiment ebongo DT aza moko na Kinshasa awa bongo eza DT Tyson ya solo DT Tyson yayo pe yango yo kaka ndenge ezaka toujours na baki ba champion ya ba tante moyenne tanga bino nyonso ezate pe na baki tous les maîtres en grosso modo na bosanité na sima ya caméra nazalaki na Well Josik nde azalaki na sima ya caméra Miranda Joseph bureau technique na nga mobimba Jonas Maza pe ko bosanité Benjamin Musiboni kasi na bwaki famille eyamba mobimba famille Tokudi mobimba famille Onyangunga losako na bino kaka ndenge tolobaka soki na tseboye Pasteur Bonne Bomalika Berger Etienne Boko Polo Mama Lili Bwele na Tseboye Belamine Kamba motema ya ciao.